Mbote na bandeko na nyonso ya Kuli Media TV ba oyo balandaka biso bipai na bipai. Lelo toye susu na mabota na bino kotungisa bino mwa muke bopesa biso mwa permission to kota na betando ike na bino pe tovandisa mwa masolo oyo sika tobengi page d'histoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi page d'histoire de la République démocratique du Congo? Parce que ba ike pe bato belé na kati ya RDC, si pas 90% de la population, ou alors plus, Binonyo Soboyebi, Ndenge to tangela kana RDC, ba mikanda nyonso ba pesa rabiso na ba école, na ba université, ezali ba masolo oyo to tangaka ya ba mboka mipaya, la plupart du temps. Histoire ya mboka na biso moko to tangaka yango te na ba kelasi. À part quelques historiens, où il y a Boania pe ya makasio bakina osa ba recherche na bango moko ba yebi mwa muke histoire ya RDC na libanda. Alors les loto yo banda rubrique ya sika otobengi page d'histoire de la République démocratique du Congo ou page d'histoire de la RDC et to banda na li solo moko oyo batebele ba okamwa. Na tango ya kala toza na 1941, c'est-à-dire en pleine guerre mondiale, c'est-à-dire guerre mondiale en 1939. 2 ans plus tard, Boyeba que l'air wana allemand conduit par Yemuko Adolf Hitler, bazalaki armée ya makasi pour bangonde balinga va gagner pendant la guerre mondiale wana. Na pembeni na bango bazaki na ba italien, bazaki ba lié na bango, ba robunde la bango. Alors, pendant un moment moko boye, exactement le 10 mai 1941, l'armée italienne... Alors, en 1941, exactement le 10 mai, il y a 1941, pendant que nous avons la guerre mondiale, Hitler n'a pas bundeli, c'est-à-dire armée naïe, balongaki Belgique, côté li Belgique. Et en 18 jours, c'est-à-dire à partir du 10 mai, pour Bandeko Bitumbana Belgique, pour le 28 mai, Belgique Mobimba. Belgique est quoi en 18 jours. Et na Katia Kozwa Belgique, gouvernement ya Belgique et Kimi, et Mwangani, et Katsingambo, et Keina, Angleterre. En même temps, Léopold II, qui était encore roi des Belges à cette époque-là, Yépé, tout la Moussia Zaza, à côté Angleterre, na exil. Donc, na Ngongawana, Batubaro Konza, na Katia Belgique, c'était les Allemands. Na Mutuna Bango, Tozaki na Adolf Hitler. Comme il n'y avait plus de gouvernement à l'époque, gouvernement belge, et qui est à Londres, comme Pérou Yemoko, Azwaki Ayenzela, à quel Londres, na exil, il se fait que la RDC qui était colonie belge, autorité, il y a Belgique et Zalagi sous-souté. Mais il y avait quand même un vaillant soldat, où il y a une force congolaise et l'air Rwanda, où il y a Mokonzi Kuna, Azwaki courage Rwanda, il y a qu'on reconnaître quand même le gouvernement belge et qui maki na Belgique comme étant gouvernement la Bangokaka, il y a solo. Malgré que poli na Katia Belgique, baza sous la gouvernement, mais yé azo reconnaître kaka que gouvernement oyo et katisaki na roi oyo akima qui exil, baza kaka mikonzi na ye. Alors, c'est à partir de là, Sodawana komona ye kutu. Pour bien me rappeler, c'était Pierre Rickman, gouverneur général, il y a colonie à cette époque-là, na Katia Léopoldville, où ils allaient au Kinshasa. Il y a un reconnaître qui va m'accompagner. À cause du courage, on a décidé que le gouvernement belge, où il y a un Nyosoana, Baza, c'est-à-dire soldats congolais au Baza na RDC, Baza l'a reconnu comme étant allié aux États-Unis. Dans la guerre, il y a Grande-Bretagne, puis il y a France, il y a le général de Gaulle. Masolo na etango abetiango, bandimeli yango pe, et tindi sikoyo que force na biso ya armée, bazwa ba contingent, ba kende ko bundela,
Éthiopie. Pourquoi? Parce que dans le même moment, Éthiopie, ils allaient envahi par les Italiens. Les Italiens, ils allaient allemand. Donc, empereur Haïlé Sélassié de cette époque-là, Akimi a exil. Balongoli, a exil, Akimi guerre, puisque va vaincre les Italiens. Alors, nous on est salamaki na leur wana, on dit que non, il faut bâtir un contingent. Il y a eu 3000 soldats congolais. 3000 soldats congolais. Oyo ba ponaki pour bakende ko bunda na Éthiopie. En plus, il y a 3000 soldats congolais, babakisaki 2000 porteurs. Oyo ba rememela ba soldats ba biloko na bango parce que bakendeki na avion te, bakendeki na ba masuwa te, bakendeki nzela makolo na ba mituka. Donc banzela kokata na kokata. Winston Churchill, qui était le premier ministre britannique à cette époque-là, a décidé qu'il justement a envoyé bateau parce que on va se rappeler que depuis 1935, l'Italie a déjà dominé côté wana. Alors bango lokola bazaki na ba mboka na bango pe oyo bazaki nango bazaki ba colonie na bango lokola Kenya, Soudan et puis Ouganda. Et comment qui est en danger en 1941? Parce que ceux qui guerre continue à progresser, n'engé ils ont la faveur ya allemand, ba colonie na bango balinga ba boto la bango. Alors il se fait que Winston Churchill yende mtu atindi sikoyo ba contingent ba kende ko bunda na kata ba contingent na tous à l'armée congolaise, il y a 3000 personnes en Autoloba, plus 2000 porteurs au Vakendeki pour Babunda Nangamboana. À partir du mois de février 1941, Bazuin Zélan, 3000 soldats na 2000 porteurs, va traverser Soudan, puis va traverser Kotatina et Éthiopie. Bundi, le 11 mars 1941, les militaires congolais ont remporté victoire dans la Liboso na Éthiopie, ont libéré Sukoyo, localité où Bengaka, à Sosa. Voilà là où on a un coma pour nous dire que l'histoire est importante. Bato Belé, Bazana Kisasa, la ville capitale à Kisasa, Baebi que Oeza avenue à Sosa, topé boulevard à Sosa, topé rue à Sosa, topé Nini, mais Bae Baraté. Tina ya kombo a Sosa et Uta Wapi. A Sosa za Congolais. A Sosa ezalaki localité moko na kati ya Éthiopie. Ezapeka yango te. Mais le fait que ba Congolais ba gagnaki territoire na bango liboso na guerre wana ya localité wana ya Sosa yango après ba guerre l'air ba yo sala sikoyo indépendance ba kombo lokwa ba Sosa wana ya kokota na katia Kinshasa. Wana villa liboso bango ba liberaki na katia Éthiopie. Après wana 12 jours après bataille ya liboso bango ba gagnaki, c'est-à-dire ba lekisi 12 jours ya ba bataille kaka bazobunda bazokende bazozonga. Ça c'est zo beta. Donc le 23 mars, 12 jours après, force publique Nabiso et battre l'Issoussou en retraite Mouké, armée italienne. Donc tindiki moi armée italienne Issoussou, un peu Moussika, pour gagner ce que localité Babeni Gambela. Les loto kaka Wenza Gambela, quartier Gambela, avenue Gambela. Gambela pe ezali localité ya Éthiopie. Eza kombo ya Congolais te, ezali loko moko te utai na Congo. Donc touti na Sosa, a Sosa ezali kombo uti na Éthiopie, na localité moko ya Éthiopie. Gambela pe eza kombo e uti na localité ya Éthiopie. Voilà. Donc ba bundi kuna na deux ba putindiki plutôt, ba tindiki armée italienne.
pour occuper ce localité parce que l'armée italienne est vendue dans la localité de Gambela. Bagaro basalaki na bango ba robundana basalaki na bango ba repousser armée italienne bango siko ba koti na kati ya localité ya Gambela. Ba s'installer. D'ailleurs kutu na kati ya ba komba wana mobundeli moko ya ba congolais ou yazalaki vraiment makasi pe amemaki force publique à l'heure wana na victoire wana boyebi ebino nyoso boyoka ozaoka kombo na e kombo ezaki Louis Bobozo. Quelques années plus tard il est komaki général Bobozo. Donc il est à bunda penza à se distinguer qui na l'air ba combat wana ou ya Gambela wana et puis en mettant à chaque bango vraiment panzi likolo ba italien poye masasi ya kobeta ya kosakana te donc arobanga eloko moko te donc azali na mitrailleuse na ye et puis azokende liboso azotindika bango ti na baninga na ye baarrive kopusa ba italien libanda ya Gambela ya Kisasa te mais ya Éthiopie localité wana voilà. Mais la grande bataille na bango en Éthiopie le 8 juin 41 tant que les militaires congolais ba attaqué grande caserne militaire ba italien ezalaki wapi la localité à Sayo. Bon moni avenue Sayo comme on a remplacé Uta to comme il a 3 avenues à Sosa, Gambela na Sayo. Sayo pe ezali localité moko kaka kuna na Éthiopie. Mais on ezalaki mama na bitumba et memaki bango kobanda mois de mars tina mois de juin pour ba koka kozwa territoire wana ya Sayo. Ba tindika ba italien libanda. Bon ba bagarre ezaki wana ezaki makasi yaki pina matata ti ba tindiki ba italien ba zongi totalement alors que bango bazaki na avantage. Bon, bakangai quelques prisonniers congolais, mimi bango 9 généraux italiens parmi bango. Bazaki ba grands généraux leur wana biso to kangai bango force na biso kangai bango et tchaki bango na pembeni et puis compte na bango moko pe boye. Bonati bonacorti compte mo bazaki compte ma yaki pe na kati ya bitumba wana yé pazaki arrêté na ba force publique na biso ya époque wana. Alors finalement en tout et pour tout il y a eu 370 officiers supérieurs italiens bakangaki na ba force na biso et puis 2574 sous-officiers na ba soldats mususu ya mike bazaki ba indigènes bazako bundela ba italien bakangaki bango tout ensemble. Mais pour parfaire moi muke likambo ya Sayo wana pour expliquer moi muke na combat wana sur le plan matériel oyo bango ba ko récupérer parce que ils ont souvent des mois na so bo bunda combat ennemi atika toujours ba arme atika bloqué belé do ba récupérer quand même 18 camions 5000 bombes ya ba italien 4 mortiers 330 pistolets et puis 2 millions de cartouches, 20 motos, 20 voitures, 2 chars de combat blindés. Yamonde va récupérer qui na bitumba ya Sayo après avoir repoussé l'armée italienne hors du territoire de Sayo. Alors, bitumba ya Sayo et kozaki pe ba perte il y a ba vies humaines, il y a bateau de deux côtés. Donc, côté à ba biso, ba congolais, côté à ba belge, il y a eu 4 morts. Donc 4 belges ba koufaki, ba blessés bazaki grave bazaki 6 côté à ba congolais et puis 45 morts. Vous imaginez. Donc 5 personnes ba qui portaient disparues et puis 193 personnes oyo ba koufaki na ba maladie na ba marambébé parce que traverser la banque qui dur, combat pesaki dur, donc il y a eu quand même des morts. Mais quelques mois après victoire na bango, il y a ba congolais na place dona na Sayo wana na localité wana Sayo na katia
ya Éthiopie. Empereur Haïlé Sélassié, Oyo Azalaki premier à l'époque, Mokonzi ya Éthiopie, Aeko Zonga Sikoyo, Aouti exil nae, Aeko Zonga pe, ba réinstaller na trône, wana ba soda na biso ba kuna bangoum ba sa sécurité tout ça, ba réinstaller na trône, et puis David Van Riebeeck, Yem Tazaki, le premier, c'était la première fois dans l'histoire d'un pays africain et décolonisé par, voilà, Adage Onaweb Sabino que, et le roi Yende Van Riebeeck, Ronam Talobaki, Mbala Liboso Tomona, armée Moko Eza Yaba Colon, et Eko colonisé armée Moussousou, Yaba Colon Moussousou. Donc, c'est une page d'histoire, donc c'était pour faire un petit peu, moi, parenthèse, na Likambouana. À chaque fois, ce qu'on a rubrique, moi, quelques histoires au bateau. Tikarango, la kaka bongo, penakati bekol na biso, expliquerango te, et le côté. Mais, militaire na biso, baza bateau yo, bundela qui vraiment, na côté à belge, à cette époque-là, pour nous libérer Éthiopie. Na boumbu oyo engai koma pasi pona bango. Voilà à peu près makambo na zakina ngo ga koyebisa bino na moi émission na biso lelo. J'espère que il a apporté quelque chose de nouveau na bandeko ebele o baeba gité. Donc avenue Asosa, avenue Gambela, na Sayo, à partir à lelo bato ba koyeba que e utaki bongo na Éthiopie. Gambela, Sayo, Asosa, ezali ba localité ya Éthiopie. Après ba combat oyo to gagnaki po to gagnaki Asosa to gagné Sayo to gagné pe Gambela yangonde après leur indépendance ba ekotia siko ba combat ba venu wana na kati ya Congo na biso oyo to bengi démocratique lelo. Merci mingi na bandeko na biso nyonso balandi biso. Ils ont la facilité parce qu'il faut expliquer les choses un petit peu histoire et l'obédiango. Ce n'est pas dans mes habitudes, je ne suis pas historien, mais j'ai fait de mon mieux parce que rubrique na moni rosa intéressant pour la bande de Kwebele au bazolanda biso. Merci botika malam na bambuka na bino pe na ba mabota na bino bisika nyoso bozolanda biso na betando ikena bino pe to mona ndenge na lobaka kana mikolo ezoya. Salute.